moko kaka école Congo kotala loposo te kotala tidité toza tata bon moko école bon moko la lisanga mais toko sauver mboka oyo ekende liboso. Oui, le Congo sera sauvé. Ngana bino tokutani boyebi rendez-vous ya mikonomi so tokutana na 21h juste besoin rendez-vous sacré oyo. Tout de suite sur Bomoko Télévision. Lisolo ya mboka babeta ngona ba imboka ezalaki sengo mingi pona ngai ko beta lisolo na ba kongomani ba ona lela ekolo bo moko kaka Congo nde mboka na biso. Que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent. Ici les gens vraiment toujours souffrir dans le cas c'est ça bien c'est bambo quand on te faut ça qui va député on va pas lier va pas on peut pas défendre des choses dans ma camp. Bon problème ya courant et dans la catene na mboka to sali un mois pour ya kaka kabutu et que na 5 heures to sali la catene mais bazo mais la biso facture l'état azo contre la biso mbongo na ko barame et ya téléphone Na bengi bino Lisolo na kati ya mboka ebeta makaka na bakolo mboka ebongo ya mboka na biso to beta ngona banani to ko beta ngona ba vrai congomani ya solo solo bande kurangai na pesi no mbote. La France aux Français, la Belgique aux Belges, le Rwanda aux Rwandais, l'Ouganda aux Ougandais, l'Angola aux Angolais, la RDC, mon cher, merveilleux, beau et pays béni, botike na biso, bakolo Congo, bakolo mboka. Toko yeba bongo kolobele yango lolenge longo bani bande konangai na pesi bino mbote et puis na toni bino botondi boye malamu na émission mboko yo ya nani émission ya peuple congolais émission ya bana mboka bipai wapi to manulaka o etali engumba pe mboka na biso bande konangai bolandi malamu ya émission mboko yo ya nani ya mokolo ya minei ya poso oyo tozali ya sanza ya septembre mois ya Kongomani Jules Vambemba pe merveille Katumba pe bande ko banso abotama na mois de septembre na pesi bino mbote Kongomana tombeli bino mbotama elamu déjà mais yangai eza tellement spécial que eza ya molobeli ya Congo ezali bongo le 17 septembre. Donc le 17 septembre nali kozela ba Kongomani ba souhaiter ngai joyeux anniversaire na lolenge moko boye hein lolenge zalaka wana. Très bien. Alors on parle Congo, on parle la République démocratique du Congo bande konangai boye malamu na émission ya pourquoi ya lelo. Nini twali ko na pourquoi lelo? Le changement est une loi. Mbongwana ezali mobeko. O esengeli moto nyonso atosa mobeko ezalaka na ba principe mobeko ezali oyo etiaka pole oyo etalisaka moto ba limite oyo etalisaka moto esengeli asala na oaza permite ya kosala e mbongwana etambolaka lolenge wana mbongwana eza mobeko. Le changement impose la discipline. Le changement impose une rigueur, donne une ligne de conduite. Lolenge moko bande korangai. Nilo biso banso twali ko bona lolenge mboke aliko kende. Fachi nous a pris quelque part. Lokola mokambi ya mboka Kongo ya mitano. Azu biso quelque part. Bipai wapi to yebi biso banso lenge tozalaki. Tozalaki na gratuité ya maternité, te gratuité enseignement et autre chose. Amemi biso bisika tozalelo. Et na deuxième mandat nous attendons encore beaucoup de choses. Partant il y a 6 axes prioritaires naye oyo apesaki na gouvernement souminois otali kozela concrétisation na yango. Ali ko bunda bisika binso. Sachant que le changement est une loi, le changement impose une discipline ou une ligne de conduite,
tata mokonzi ali ko tambolé mobeko et ali ko imposer ali ko senga ipo mbongwana et monana na mboka na biso. Il y a pas longtemps bauti Chine délégation monene et qui n'a Chine tout ça pour la nine kobunda likametali bien-être yabana mboka. On peut tout dire Congo ezana nyonso toke lugana na Chine tozana niveau ya Chine te bande kurangai tona niveau mokote tona niveau mokote et ba o déjà ba mona pole liboso ba koye ba kotalisa yo procédure pour mona pole ba o ba na sekele ya kofandisa économie quel que soit bino ba bomengo na bino bango ba leka na étape wana ya ko jouer na bomengo pe ko yeba ko matisa économie et comme meilleure économie peut-être mondiale et Chine boye biango bande ko ngai toza censé koyoka batu wana koyoka bango et tata mokonzi ya ekolo Congo ali bisika wana pour komisa mongongo ya bana mboka ya bana ya Congo pour mbongwana na bango pe ya biso ba Congomani. Le changement est une loi. To bandaki uta mokolo ya lundi kolobe likambo etali message de sensibilisation que nous avons pris à bras le corps. Nous ne sommes pas de ceux-là qui critiquent toujours les autorités. Quand une vision vient, on critique. OET. Le VPM de l'intérieur qui lance une opération qui va nous aider tous. À la place de prendre à bras le corps cette opération, cette vision du VPM de l'intérieur et sécurité, il y a qu'on vulgariser, il y a qu'on relayer message. Les autres font une contre-campagne. Bah, comme ça, la contre-campagne. Oh non, bah, comme on contredit message. Mais moi, Congomani Jules Vambemba, je soutiens l'initiative prise par le VPM de l'intérieur. Parce que nous savons tous que nous voulons la stabilité et la paix. Olingi paix, Olingi kimia, Tosami Beko. Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité, nous voulons l'éradication de l'insécurité. Tous respectons la loi et les règles de notre pays. C'est ainsi que l'opération a été lancée par le VPM de l'intérieur, a lancé qui en maître Jacques Chabani. Koyebisa ba Kongomani, ko interpeller ba Kongomani. Na sensibilisation oyo, na mobilisation oyo pour ma sécurité. Je respecte la loi et les règles du pays. Pour notre sécurité, respectons la loi et les règles du pays. Bande Korangai. Biso banso tozawa toyebi. Excusez-moi. Toyebi que lelo makamebele tozobika. Et ça à cause il y a absence de l'État. L'absence de l'État, c'est l'absence du, c'est le non-respect des lois. L'absence de l'État, c'est quand tout le monde marche à l'encontre de la loi. L'absence de l'État, c'est quand les gens se méconduisent en marchant, en bafouant les textes du pays. C'est ça, l'absence de l'État. Et nous ne voulons pas rester dans le système où il y a absence de l'État. Ministre, il y a intérieur, Mokambi, le VPM Jacques Chabani, a une vision, et que et Sengeli Tobik, autorité de l'État, Pambat, autorité de l'État de Bongsaramboka, je l'ai dit que le changement est une loi. Cette loi nous est imposée tous. Nous sommes tous obligés Yakoto Samobeko Wana pour Tobika changement. Si nous attendons que le changement vienne du président de la République, nous allons attendre longtemps.
nous tous, nous sommes obligés, sachant que le changement est une loi, nous sommes obligés, nous avons les devoirs. Yako, Tosayango, Potobika changement qui est une loi, qui nous impose des préalables pour EIA. Je parle du changement. Et connaissant les secrets du changement, qui est une loi, le VPN de l'intérieur et sécurité de notre pays a lancé opération pour notre sécurité, pour le changement de notre nation, de notre pays. Respectons tous la loi et les règles du pays. Bande Konangai, il est grand temps, Namboka Oyo, tout le monde ministre a kangami pe na embouteillage. Oui, ils ont un embouteillage, c'est normal. Mais il y a des embouteillages anormal à cause il y a kokumba mabe ya ba chauffeur. Kowela nzela, kokota bande oyo musu kokota na sens unique, tout ça. Je vous ai toujours dit, Bande Konangai, le changement est une loi. Une loi, personne n'est au-dessus de la loi, personne. En commençant même par la première institution du pays, l'institution président de la République. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Tous nous sommes en dessous. Et nous marchons selon la loi. Bisoban Sotoali obligé à kotambola selon Mibeko. C'est ça. Sinon, on a mon konzambo quand on a makambo lenga lingi, ceux qui m'ont quitté. Sinon, on allait voir les autres autorités qui dirigent les institutions. Mais pourquoi parce qu'il y a des lois, il y a des textes, il y a des règles. Bande Konangai. Et comme tango to di kambongwana mboka oyo. Mais le changement de cette nation, qui est une loi, le changement, passe par le respect des lois, passe par l'autorité de l'État. C'est quoi l'autorité de l'État? L'autorité de l'État, c'est quand un individu commet une faute à Kangami, à Zumbano, c'est ça l'autorité de l'État. Et Périsami dans le sens cynique. Ministre du sens cynique, va te voler va piner. Même Etumbu, ils ont réservé na citoyen congolais, ou à fonction na niveau ya gouvernement, na niveau mususu ya ba responsabilité mboka. Mbano wana ils ont réservé na ye. Ministre a sans cynique, va repérer ye bazui numéro na ye ba kange ba image, bazui ba filmer ye système de la Europe, système de la mboka mususu développé, to komi na ngope que bon le ministre a sans cynique, bo filmer ye, bo pandi vidéo ba repérer ye, mutura o eza membre gouvernement nini, o eza nani. Mbano o amando esengeli moto monso afuta. Soka sans cynique, ministre peut azui yango. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'autorité de l'État. Ministre wana ou akofuta amende tango bako zomelaye na conseil des ministres pas mokonzi ekolo Congo to premier ministre akozongela yango te. C'est comme ça que mboka ekendaka liboso, c'est comme ça que le changement vient. Mais tant que Bande Konangai, il y a des lois taillées sur mesure pour seulement une catégorie à bateau. Mais non pour les autorités. Le changement vient. Le changement arrive. Et le changement arrive avec vitesse. Bandeko. Pour comprendre. D'ici décembre. Soy kaka tozui li kamboyo à bras les corps, cette vision, cette sensibilisation, cette mobilisation, cette opération lancée par le VPAM de l'intérieur et sécurité maître Jacques Chabani. Ce qui te met tout ça la essayer nganabino, tout ça la essayer. Na 3 mois auto tika nango po anesi la. To meka vision oyo. Bon pe ça na raison.
Bokata vidéo na sala abopé sans raison. Ngai na bino to mekakaka opération oyo lancée par le VP de l'intérieur pour notre sécurité. Respectons le loi et le règle de notre pays. Torobika mbongwana. Soki changement eyete bobisanga ya kongomani to bana sur la démission na yote. Bandeko, je vous dis, je vous assure, soki moto na moto bisikaza atosi mobeko li kozia mboka na biso. Alors quel que soit embouteillage, bouchon yango, je ne peux pas prendre le sens cynique. Ozui yango te bato banso ba kotisia na mitu na bango. Mbongwane ko ya bongo. Ministre akangami na embouteillage, atelemi na embouteillage. Soit au baluki, ok, na sens normal, mais jamais deuxième nini cause sens cynique, parce que aucune autorité a autorisé, il y a un sens cynique. Parlons-en, qu'on se le dise. Sauf Boyo Kangai, Motuka Oyo eza autorisé. Il y a kozwa sens cynique. Soka mbouteillage eza makasi, soka mbouteillage ezali. Ambulance. Ambulance nde eza bongo na autorisation. Parce que boyebi ambulance. Ezali ko définir makamebele baka urgence na kati makam il faut musu ba déplacer yeza na problème urgent, il faut ba ken hôpital musu. Bango ne baza censé parce que baza na cas urgent et c'est le ba ken ko solution et puis moto. Il faut rolengela ye. Bango wana nde baza na droit et on sens cynique. Eza ministre était, eza député était, eza sénateur était, eza autorité mon côté. Eza autorisé en sens cynique. Embouteillage, bisobans, bandeko. Et ces chères autorités, chers ministres, Tomeka, et puis tout ça, exemple, minobakan d'autorité, il y a vision, il y a opération lancée par l'une des autorités en Bokanabiso, le VP de l'intérieur, Boto Sayango, Bilona Bakan, Boto Samobeko Oyo, Boto Sa opération Oyo. Qu'on soit sans iniquité, aux ministres, qu'on soit sans iniquité. Et ngai et là qu'on a initié, c'est moi, ngai dans un engagement wana. Le collège soutient l'opération lancée par le VPM de l'intérieur. Pour notre sécurité, respectons la loi et les règles du pays. Et parmi les règles, Nanzela, qu'on soit sans iniquité, déjà image de tambola, pour couper sa message, le col à la corde de la route. Moto mon côté appelle Sami Nzela, il y a besoin sans cynique sur comme bouteille Jéza. Ngai na ko initié yango. Bana Kisasa, bana ya Congo bali ko na ngai. Tatoué lancé opération au c'était ministre, il n'est pas ministre c'était vice-premier ministre. Maître Jacques Chabani. Soko moni ministre a vu sans cynique. Zoa téléphone na yo filmer mutuka wana filmer cortège wana ezoleka o filmer ye to pandi vidéo. C'est ça l'opération. Tout le monde doit se soumettre na mobeko likonzi. Nous sommes un pays de droit et le chef de l'État prône l'état de droit. Quand on initie une loi, une vision, une opération comme celle que nous avons aujourd'hui, initié par le VPM de l'intérieur, les autorités doivent être modèles. Bango basa na exemplaire, bango de faut pas exemple. Basa na exemple ya kotosa mobeko wana ba initiative oyo bali kozwa entre bango bakambi. Les autorités kotosa mibeko. Kotosa mibeko. Qu'on soit sans cynique pour une autorité là qui c'est que un, osa ignorant, oyebi côté. Deuxièmement, osa monguna ya mbongwana ya mboka na yo. Osa autorité. Yom toza pressé, l'autre là n'est pas pressé, oba bengi moi na eza malade, il faut azonganda kumbangu alengela ye. Yandimi kokota motuka kangami na embouteillage, mais monsieur le ministre azoki mambangu.
Mbangu monsieur le ministre wa kima nini eloko malonga ezata ki osala. Bande konangai. Il est temps que Tobi Kambongwa na mboka oyo. Le changement est une loi. Cette loi nous est imposée tous pour te vivre mbongwa na mboka na biso. Le lotoza na likambo etali phénomène kuluna. Phénomène kuluna. Mais dans un pays comme le nôtre, nazomona te phénomène lokola kuluna esala bané o esali et comme en ampleur o ezanango lelo. Mais qu'est-ce qui est à la base? Un, ezali inefficacité, il y a bakambi oyo bazali ko kamba biso na matière à sécurité, inefficacité na bango. Manque de stratégie na bango. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Au Congo, mais karaté, tout le monde à une époque, avec le général Kanyama Mobeko, décision Zouamaka. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une décision qui peut éradiquer ces phénomènes? Phénomène Koulouna. Oh, les lots, bah, victime na yango. Les lots, bah, victime, il y a phénomène Koulouna, la Kinshasa. Ba victime est belé à phénomène Koulouna Kinshasa. Bande Kourangai, Bobi Sangai. Tolo bate. Cause d'ango ezalini, comme je l'ai dit. Inefficacité et ba service. On va aller censé qu'on sécuriser. Puis qu'on soit mis canot pour l'éradication du phénomène ouana. Bande comment Congomani ont insisté trop qu'il y a des faux policiers, bah policiers bah sanité, mais ni coloniaux sont là avec Sabino Ao. Image qu'il y a des faux policiers. Oh bah il y a un cop, il y a Kolukalomeya, mais avec quatre policiers dans la image ouana. Qu'il y a des policiers bango bah wana pour Kolukalomeya cop na bango. Et bah policiers à l'olenge wana, botier bango pe na banzela, bah réguler nzela. Bah réguler embouteillage ni bah wana nzela. Et ils sont là bah Koluka cop, bah so luka infraction na makasi. Bah roulage avec ça majorité Koluka cop ya makasi. Ado discuter na chauffeur au lieu à mbake mopanzi, bazo oué la vola na chauffeur en pleine route na katanzela ezo bangi sa bangote. Azo bangi le côté, il est temps que le roulage sache qu'il y a une loi au-dessus de bango. Nabisa kibino awa, problème bomimboka oyo, collaboration et baby entre police na ba civil, et ça que ba civil ba comment cause ba policier ba conduit na bango. C'est ça la confusion. Cette confusion a permis à ce que les policiers se comporter na basbana misala ya civil, bana misala ya baliko kengela biloko na bango na bango bato, ba komi ko zo bango lokola ba civil ne bazana na devoir au kengela ba policier, ko respecter ba policier, ko banga ba policier so amoni mokonzi aye. Je dis et je le répète. Policier aza na service ya kobatela la civile na biloko na ye. Donc aza na musala wa aza mwana musala. Et ça la bilo pas cité, c'est ça eza lingala. Policier aza mwana musala ya civile. Et un bon policier ou à l'école d'école ya formation à police aye makamona di koloba. Policier aza mwana musala. Yes. J'aime le général Kanyama na ko expliquer bango bien na ba parade na ba formation. Policier aza mwana musala ya civil. Et quand un civil voit un policier, sengela se réjouir parce qu'à moni mon serviteur na ye o sengela battre na ye. Mais c'est le contraire aujourd'hui à Kinshasa, surtout au Congo, au Congo surtout à Kinshasa. Inadmissible, inconcevable. Quand quelqu'un voit un policier, il a peur. Il sait que ngai libeba awe bebe lingai. Ba on crée l'infraction. Pendant qu'il y a censé qu'on protéger moto a comme que l'infraction au chuapi et motango azo yebisa sotali niveau mon côté, c'est grave. Le problème c'est quoi? Tenu et sotali cette policier qui aleki Kongomani Jules Vambemba na nyos pour yaza policier. Non, toi tu es policier, tu as tes prérogatives pour servir mboka. Moi je suis journaliste, nazali ko sunga mboka na ngai tama kamnali ko lobao.
D'abord, ngai naza, pour ne pas dire que je suis plus important que vous, policiers. Non, chacun a ses prérogatives. Prenons l'exemple. Yoza policier, oza na service anzela, na coin songolo, oza wana. Mais regardez le travail que moi je fais. Je suis à la télévision, nazo na mabisika biso, na République Mobimba. Na libanda mboka, on me suit à la télé et na réseaux sociaux. L'information que je donne passe na instant même bisiki belé na mbalamoko. Pour vous dire que je fais un grand travail. Naza moindre été qu'un policier pour la titani. Non. Nga la titani na ben sima na ngai caméra za liboso po misanga na ndaku micro yango po yo kaso na ndaku policier za na esima na ya la titani pour l'exaza policier allez azu monduki l'exaza aza ya solo reconnu ba pesier monduki. Donc pour vous dire que chacun a son travail, a ses attributions, a sa profession et il le sert la nation. Le ko nga liko servir nation. Dans le bakango micolomi, moi une mission. Il y a des émissions, bah petit trophée, moto mérité trophée. C'est des émissions de quoi beaucoup à Nani. Congoman, je prêche l'unité et je suis fier. Je prêche l'unité nationale ici. Ah ouais, Mikolonios. Et l'émission beaucoup à Nani, émission aux émissions unité nationale. Oh, ça est tout makasi pour la Congo mboka na biso. Mais ngai na sana kango plus de 4 ans depuis émission eza. Mikolonio sur la Zalakao, du lundi au vendredi, toujours, Tatabo Moko et Kolobo Moko, Moulubande Korangai, et tout le monde quand il te voit, ah, Kongomani, Tatabo Moko. Pour vous dire que je suis une référence, que je prêche l'unité nationale. On me doit du respect, oui, ce n'est pas une obligation, mais je sais. Pour dire aux autres que, ne montrez pas aux gens que vous êtes le plus important que les autres. Non, non, non. Grand est celui qui marche sans piétiner les autres. Grand est celui qui marche sans piétiner les autres. Grand est celui qui marche sans piétiner les autres. C'est très important à Koye Bayango. Mon nene Azali, o ali ko tambola sans konyata ba mususu pour tambola bien. Tambola malembe. Tambola malembe. Na mokili malembe, malembe oya. Tambola malembe na mokili. Très important. Bande konangai. To komi na mboka oyo esengeli koloba makambo lenge. Aujourd'hui je suis estomaqué. Je suis estomaqué. Nani akosala semblant que akotaka TikTok te internet te. Lelo na moni kulutu na ngai que je félicite et j'ai beaucoup du respect na kulutu na ngai Israël Mutombo. Papa Sango. Mais respect kulutu. Je suis fier de vous. Et je suis fier Yakobi à la génération Moko Nayo, comme mon amosala ali kosala pour mboka o. Un peu du respect. Comment quelqu'un peut soutenir Motoloko là, Nani, la dame là où il y a influenceuse, il y a TikTok, comment elle s'appelle? Comment quelqu'un peut se réveiller pour soutenir cette dame? Israël Mutombo Aleki a démontré noir sur blanc comment Batouana ba jeune fille wana baliko baby sa ba vie ya bana mike ya basi baliko ko alelo à cause ya ko impressionner bango na ba réseaux sociaux na ba TikTok et créer problème. Marian Toumba, oui Marian, voilà Marian Toumba azu ba kolite na ye ba comme ko défendre et même ba soi-disant ceux qui journalistes ba comme ko défendre bandeko Botuna ba maman na biso bata bali ko kola biloko ba izala kité internet et memeli biso nini TikTok et memeli biso na Congo. Kota TikTok on a ba bêtise. Kota ba profil ba TikTok ya bana basi de lo. Et ça li kabo ko impressionner batu. Ko impressionner et ça le kola biso te okoti ko information na information et ça ba impressionniste. Ko la ki sanzoto. Ba parti anzoto pour azo ba vu. Et quelqu'un bien éduqué qui passe à la télévision, leader d'opinion qu'il est, et comme problème. Nous sommes comme contre la Marian Toumba. Kouloutou Israël Mutombo, vous avez les soutiens de tous les Congolais bien éduqués, de tous les Congolais, on va dire comme militaire pour un changement de mentalité, il y a Bana Congo. Le changement est une loi. Et nous allons imposer cette loi à tout le monde. Ouais, l'unité est dénoncer Bango tout. Nous ne soutiendrons jamais des bêtises. Nous allons toujours soutenir des valeurs. Parce que c'est ça qui va nous amener à un changement. Yambo Kanabiso. Nous voulons les changements. Le changement est une loi. Il faut supporter le préalable Nango. Oezali Bongo.
dictature ya mibeko esalema mibeko tango s'impose arima le roi dictature mais c'est ça la loi dura lex sed lex la loi est dure mais c'est la loi bande konangai c'est que babada mona bali ko sana ba réseaux sociaux ba TikTok dans un pays des droits bande konangai batu loko ba Marian Tumba et les autres habité zo benga ba nani wana ba BBC ba via ba na impression na TikTok c'est pas la interpeller ko kanga ba compte na bango wana ko pekisa bango so ba moni en ligne ba ake makala ake boloko total bango so ba keni wapi bilo bana basi ba komi na vie wana po amona ki Marian Tumba lata ki boy Marian Tumba sana ki batu nyonso et le on coule dans Israël tout ça fake news wana fake news misu ya bibamba ba nini ya nzambe za lisute ba ya gosalisa nini suki ya gosalisa nzoto ba partir nzoto ya gosalisa tout ça il est temps que nous dénoncions toutes ces choses et celui qui aime le Congo celui qui veut le changement du Congo doit soutenir et cette initiative prise par mon grand frère Israël Mutombo ya ko dénoncer ba bêtise wana bataille belé to kangi monokotro to se constater mais ce sont des choses de BBC belo bana basi belé ma baby pour le bloco wana à monaki la foi vient de ce qu'on entend et même de ce qu'on voit tant motali ko mona yango et ba témoignage de Marian Tumba à moni boy et à matisi ko diba ngape fona koma boy o koma lolenge nini obi bakambia salaki tambola malembe na vie alors la zongi likambi ya police. Il y a des policiers balingi kai kongomanité pour ma camarade koloba. Boy nangai etalingaite. Namboka fachi beto. Namboko état doit aller prendre pas moko zamboka. Ali ko bunda ko fandisa yango. Motonyo a se retrouver na mboka na ye. Azala kime na mboka na ye. Policier aussi qui langa pour la lobby solo okoko sangaite. Quand vous faites vos bêtises, celui qui est traité de tous les noms, des mauvais noms, c'est le président Félix. Et bon on a tiré les noms tango. Tiens mokozambo akoleka na télévision de pour répondre bino biso de toloba pour roter bino parce que nous sommes suivis vous nous suivez ata aussi kelinga ozola na ngai kaka et puis on matisi volume ozoka toyoka na pecho na zoloba nini bozoyoka ngai chers policiers congolais botika tracasserie hein botika tracasserie engana ko senga na VPM intérieur asolola na bakambi ya police obaza likolo soki roulage azana faute ba fia koule fimbu na miso ba civil et côté ya bango ba discipliner ceux qui na ba souciat il y a des responsables ba commissaire ba souciat wana ba commandant ba souciat oyo bazali ko tam ko continuer ko tam wana ba éclaireur ya ba kuluna wana bozu commandant wana botandie na balabala fimbu na miso ba civil discipline okota tozonga na makambo wana. Nous voulons la sécurité, nous voulons les changements de notre pays, respectons la loi et les règles de notre nation. Et trobi kambongwana biso banso en commençant par les autorités tokiti biso nyos totosa. Ça m'étonne et je ne cesserai de le dire. Bande konangai. Je suis estomaqué, moi, Congoman Jules Vambemba, Yamakamousseuse ou les Ganamboka Nabiso. Comment un Congolais, ça me fait mal. Congolais Oyami Yebi. Comment de Konangai Congolais Oyami Yebi Kaze solo Congoman. Akoki Kondima. Bayeba Kangie, Motoyo Kangayaza sa Mokanda. Oezo talise ya sono aza na mokumba wana to aza ne tinda wana ya kosala makambo ali kosala bayi bakangiye abandi obenga kongomani e inde libiso a kongomani tozo comprendre te na ebite na sali nini mais tango ndeko wana yo kanga yo ayena mokanda nini tango ndeko wana ye alobida na tindi. Et ce sont des choses où Sengeli biso banso toza nango na mitem na mitu na biso que moto soka yo kangayo policier soka ye tuna ye ala kisayo mokanda oyo epesi ye ndingisa aya okangayo nani atindi ye osali nini ala kiso mokanda
d'abord à se présenter à Salakawapi. Est-ce qu'un policier est reconnu? Tout celui qui porte la tenue et la police n'est pas forcément policier reconnu par l'État congolais. Nazongela, to voli mes bien. Tout celui qui porte la tenue et la police n'est pas forcément policier reconnu par l'État congolais. Nazongela Lissous. Tout celui, ce n'est pas que tout celui qui porte la tenue à police n'est Aza ya solo policier reconnu par l'État congolais. Volume mes bien. Pour vous dire quoi? Nalingi na benda bino na éveil ya conscience. Mais avec Katumba pesa ngai extrait ya vidéo. Ba Congomani o ba balani biso pete mbala liboso ba mona que il y a des faux policiers. Il y a des faux policiers ici à Kinshasa. Il y a des faux policiers. Il y a des faux policiers. Pona yango. Alors, Badekurangai, Fongola Miso, Olingo Bika bien Mboka na yo, Mboko eza ya catégorie Moka Batute. Ce pays nous appartient tous. Mokonzi ya Mboka et Mokambi ya Mboka. Ils étaient dans Mokonzi ya Ekolo Congo Fachi Beton. Moto bangisa moninga te. Moto na moto azane tinda. Oye pesemeli asala. En tant que répartant à fonction, oye azana yango. Très important. Bande Konangai. Bande Konangai. Na pesimbote na tata Kongomani. Honoré Kabongwali Golandabiso, le boss HK, Kongomani apesi mbote tata. Kongomani apesi mbote. Papa HK, le boss Kongomani apesi mbote. Le boss Honoré Kabongo, Yabana Congo. Yabana Mboka, mbote na yo, molani mone na émission Mboko Anani. Merci à vous. Merci à vous, manager. Kongomani apesi mbote. Et le boss HK, Kongomani vous salue. Merci pour les soutiens. Total et très très visible qui me motive. Bande Kurangai. Bolanda image oyo. Place bo sosola ke makambu Kongomani à Lobak. Eza solo. Mais je ne dis pas que tous ceux-là qui portent la tenue sont des faux policiers. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Est-ce que j'ai dit que quand on vient arrêter quelqu'un, Bobunda? Non. Est-ce que j'ai dit ici que quand un policier vient t'arrêter, Bobete Makofi, qu'est-ce que j'ai dit? Tango policier aye, afin de tinda na ye, batinde peta kangayo, poser ma question. Bokangeli ngai nini? Oh tétété, est-ce que na koye ba d'abord? Ce qui bino, boza ya solo ba policier, beaucoup se présenter pour tenue. Et ça, et les moteurs et l'accès qui est solo za vrai policier. Soit tout pour nanine, il y a des faux policiers à Kinshasa. A nandenge nini, Kongomani la kisaki bino biso bango, ba présenter ki bango ba kambi. Il y a police qui to sala keba, il y a des faux policiers sont venus bango dénoncer bango. Alors to lingite ke bino peut-être to lobite ke boza ba faux, mais bo se présenter quand même to yeba. Nazomi mabino na lolenge mboke kindaka liboso. Il faut essayer ba préalable tunyo se singela yeba yango. C'est comme ça. Au sein de ma bête, on va conseiller un makam. Dans celle ma bête, mais au sein de ma bête, point au foot, voici mon bon. Oh non, bon, soit sali bon côté, non, non. Il est temps que ma bêtise soit ici là. Pour notre sécurité, pour le changement de notre pays, respectons tous la loi et les règles de notre nation. On a des éléments au sosola, makamunali koloba. La police doit tenir wap. Ouais, il n'a pas fait rien. Loba makasi na zo kato za ki tenir police wap. Oui, il n'a pas fait papa le kia kufui a vu tenir papa là qui a comment coopérer comme policier. C'est comment? Ba lu ane muta konta ya. Ba biso to loka muta konta konta papa te. Kanga munoko na otokei. Yo tenir ozu yango wap. Na inesi. Loba makasi akendaka saper pompier. Akomi nguna pe aussi saper pompier. Maintenant on a zoni ndako na bi
nakendikendi dana misala kesekude ya polisi jamana kuna esimba te kana la takati na polisi na bisi babale gasina sa mai mavaji nage mbishi bio tikana na sima sala makasi na ya kokoko mais makasi yango saki ndenge nini na aussi na sali misala ni kimbo dans la zone c'est pas nani c'est pas nani kasale na kwa nini kubatiki zile commandant utazangana pa longwa biso tikana commandant c'est-à-dire à mon avis ça ce sont des tenues lorsque les policiers lavent leur tenue, ils sèchent ça, ils viennent, ils volent, ils récupèrent ça, ils portent et puis ils commencent à agir comme policiers pendant la nuit, puisque pendant la journée ils ne peuvent pas agir. Pendant la nuit, ils agissent comme policiers. Il y a d'autres même qui peuvent agir, ils peuvent aussi agir pendant la journée. Et là, on ne saura pas que c'est de vrais policiers ou des faux policiers. Donc là, c'est très grave. Ces gens ici, ils doivent aller à l'octroi militaire. Et là, on ne saura pas que c'est de vrais policiers ou des faux policiers. Donc là, c'est très grave. Ces gens ici, ils doivent aller. Voilà, bandeko nangai. Bomoni binomoko. Golandi. Ngai pe manaki kolanda awa na TV na ngai téléphone parce que bomoko ils appellent na téléphone au Golanda yango. Je suivais na retour à téléphone na ngai Bolandi. Ngai mbe toyoki. Ou Ali Koloba colonel je pense colonel. Ali Koloba. Ali Kotel c'est que Batouana bali ko agir na butu pe na moyi ba policier balakisi ba faux policier bali ko agir na butu pe na moyi bali ko sala makambo na bango bali ko agir o ese échantillon bakangi et bongo o bakangi te boyi bango nini esengeli to sala poto longa batoyo pisa solution eza moko policier aye et je demande surtout l'adhésion massive et bandeko nanga ba congolais. Tout ce, je l'ai dit ici, que les changements de cette nation, exact et autres, ticket de Tamoko de Ekolo Konga, Félix, Fatia Salanyonso, Fati Toali Gozelate, Bissonio se Sengelito s'est impliqué. Bissonio se Sengelito Kota, to s'est impliqué pour un changement en Boka na Bisso. Bissonios. Et ça, Bissonios, ne Sengelito s'est impliqué. Bisso tout. Ils ont la catégorie Moka Batute, au baza censé qu'on s'impliquer, qu'on respecte Bissonios. Au moins, il bakangi moninga bo poussa na bino boton de la bango ebele. Asali nini. Et puis bino boza ba policier bo se présenter. Allons de kobengi biso wapi. Mbote mwana mboko bengi biso wapi. Allons de kobengi biso wapi. Tozolanda onde kona ngai. Pardon? Est-ce que tu as volé ma télévision pour te dire combien? Qui dit ça volé ma TV pour les autres ça maquiller les awa. Ou qui dit ça volé ma TV pour te dire combien? Tout l'anda malam. Allô? Oui, ndeko nangai. Olobini. Ouais. Na lobi avec l'émission na yo makambo bi makali. Merci vraiment. Ouais, mais il y a plein de cas belé, n'est que de connexion de travail pour aider à reprendre ba zombo na faire bana yo optimiser bana te 8h 22h. OK. Donc na pas de makali. Voilà. Donc moi permet la télévision de Konangai et zo siffler chama kele poto lando bienté. Baninga msuzu wazawa na boy. Bakana ba CG na le reste autour de bien to magasin kanara 22h 21h. Mutalo dans ça de 8h 22h 21h ça c'est. Je ne sais pas si vous m'en avez dit sur le gros de l'entrée d'émission là. Ouais. L'émission est bien Roland. Ouais. Très bien. Voilà. Mama Souminoa, chef du gouvernement congolais, ministre et à travail et prévoyance sociale. Makamboyo et Talio. Likambetali ba travailleur.
et sengeli bozo la solution malam na ne leki na sala ba émission mingi surtout ba ndekoranga ba travailler mingi na ba supermarché le ko ba qu'une marché bisika mususu wana. Ils souffrent ces gens. Ce sont des Congolais au bali maltraités pas des étrangers au batia makambo na mboka mususu ezalate. Alors ministre bosunga tamo kunza ekolo Congo. Ce n'est pas Fatia aux décision wana, c'est à vous ministre. Ce n'est pas en vain, vous qui est ministre, il y a travail, ministre Aboye, pour réguler autant de secteur, parce que le chef de l'État ne peut pas tout faire. Tata ministre, Maman Soumino, s'il vous plaît, prenez des mesures. Nos frères et sœurs congolais, on va travailler pas dans Indo-Pakistanais, on va travailler dans le supermarché, Bazo bana mosala ko bana tongo tiba 22h 21h 22h inacceptable. Pour un salaire il y a combien? Pour un salaire il y a combien? Pour un transport à combien par jour? Alors s'il vous plaît, makambo na deuxième mandat fachi to linga ngote. Fachi aboye ki biloko nyos. Binonde boko sunga tamo ko za ekolo Congo. Lui n'a pas ce temps. C'est à vous de le faire, c'est dans vos prérogatives. Et ça mosala ba nomela ki ministre yango wana ko na de makambo ya vie sociale ba travailleurs ya Congo nyonso wana botala makambo yo. Botala makambo yo. Bandeko bali ko nyokwama. Okomona bango ninga osala wana. Mbongo akomela JS mbongo na ye. Amisi mbongo na poche ameli J ameli mo eloko. Mais on travaillait du matin au soir, du matin au soir. Botala likamwetali ba travailleurs au ba osale pas ba indo-pakistanais, chers membres du gouvernement congolais. Na conseil des ministres à vendredi à lobby. Na lingi bokoti salikambo wana. Na conseil des ministres ya vendredi oyo. Na sengi tata mokonza ekolo Congo. Na sengi bakambi Mama Soumino vidéo ozo komela yo awa. So landi bisote le na émission oyo vidéo komela yo na téléphone. Et sengeli bokoti salikambo oyo. Bobenda mato ya tata ministre ya travail. Oyo nyonso na prérogative na ye bakambo etali konalela ba travailleurs ya Congo. Atela makambo etali ba travailleurs bande kona biso ali ko sala mosala et pas ba indo-pakistanais. On va aussi dans le supermarché, le quoi, qu'une marché et les autres supermarchés. Et c'est que bon landela, est-ce que tout le monde va combien? Est-ce que l'État congolais mbongo batwana bazwaka? Banana fixe mbongo wana on va foutre banani ba congolais on va travailler dans le supermarché. Mais mboka mususu eza l'État mta fixa ngwa. Ah on a fixe ngo. Est-ce que zoto sama? Mais les camétalités un travail. L'État se reconnaît à Moussala Banda 8h qui na 16h. Mais ces gens-là, il faut comme avant 8h. Comme supermarché font la tongo makasi, comme baotos. Mais à comme mawana tina butu narita, moussou 23h. Inadmissible, inacceptable, s'il vous plaît. Ces gens sont dans leur pays. Dans le bakaminga étranger, il faut pas sentir qu'ils sont étrangers. Ils ne sont pas des Congolais, ils sont dans un pays étranger. Et Angolais va traiter comme étrangers. Ils ne sont plus Angolais, ils sont Congolais. Et de même pour les étrangers, ils doivent se sentir étrangers dans Mboka Nabiso. Ils doivent travailler, comme ça, le commerce, pour le bénéfice de Mboka, mais ils ont la limite. Voilà, nous avons juste quelques appels. Comprenez qu'aujourd'hui, je suis venu un peu enseigner. Donc, nous avons quelques appels par réaction à bateau. Donc, l'opération est lancée pour notre sécurité. J'aime mon pays. J'aime la sécurité de mes chers compatriotes et la mienne, ma propre sécurité. Je respecte la loi du pays et les règles. J'aime ma nation. J'aime ma patrie. Je veux la sécurité de mes compatriotes, de moi-même. Je respecte la loi et les règles de mon pays. Le changement est une loi. Respectons les lois du pays. Très important. C'est le secret du changement. Toko tabisoban soit likamboyo. Ozala mokambi, ozala nani. Tous nous sommes nasi à Mibeko. Ministre Azali Kola Mibeko te. Lolenge mokongai kongomani Jules Vambemba na cause sans iniquité wa okangai ministre pe à cause sans iniquité pe pekisami. Il faut pas avoir un modèle.
lolenge moko ngai Kongomani Jules Vambemba na yo okumba na bulu yekete na mbilinga te lolenge moko messieurs les ministres akokumba bongo te. Il est censé être modèle parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous autorité, respectez les lois du pays et les règles. Bande Kourangai, il est temps que les choses changent dans ces pays. Lulenge mokondia mbok aliko bundela yango. Naibi sarabino mikolomi soir. N'attendons pas le changement de ces pays par un seul homme qui est Fachi. Jamais. Aucun président seul dans le monde m'a développé mboka yemoko azalakate. Le changement eyaka na implication ya bato banso. Le londa ki satuza likambo etali assainissement ville, opération nini assainissement ville Kinshasa bopé toto coup de poing. Tout ça sans adhésion massive. Il y a bana kisasa et aussi manangote. Pour ba kombola. Bon mona bato a mesana bosoto ba boaki na butu bosoto. Na tongo ezongi lisusu. Mauvaise éducation, mentalité à mabe. Et comme mboka te. Nous sommes censés tous respecter la loi du pays. C'est les secrets du changement, c'est les secrets du développement. Nalo balisoni. Tokomi na suka émission. Bande kozo bipengai na lobaki émission en direct, inutile ya ko bipengai. Boya ki na chance ya kozwa nazwa bino moi quelques appels mais bozo continuer au bipé. Alors là, je ne saurais pas continuer l'émission. Voilà. Aïe 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 aïe. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Mboti la bande ko bazui makokia kolanda biso na poko alelo. Les Congomani vous aiment. Congomani Jules Vambemba lingi bino mingi. Yango apesi bino mbote. Yango apesi bino mbote bino banso. Bisika bozali. Koyebisa bino ete nane sengo. Yako yeba ete boza ebele. Kolanda émission mboko yo ya nani. Alors bande konangai to komi de na suka et émission pourquoi lelo. Mais je voulais kosuki sana koyebisa ba Kongomani nyos kobenda ba Kongomani matoi mboko yo eza ya biso nyos. Mosala ya policier. Pourquoi bande kwazomona que j'insiste trop likametali police. Ngai miso na ngai oyo et moni trop bavure ya ba policier. Na moni trop sabotage même ya ba roulage. Motazo parvenir ko tindika mwana moto o azana ba client atindiki ya kwei. Tout ça pour akanga moto atali vie ya batute. Asali yango pour koluka lomeya ya okanga moto mais a sacrifier vie ya batu. Il est temps que sacralité à vie humaine ezonga na Congo. Ba gens de l'ordre. Les loso otambo na banzela. Ya mituka ba tambola ba Kongomani bazo remarquer ngo batebele ozomona ngo. Eza na tumwa ba na moko bazana na ba kweya ba re de bis. Minga musuba tia ba bilona matoi, ba musuba kuluna, omona sali baza salité. Majorité baza salité. Excusez-moi de dire ça. Batu wana bali ko welela ba moto na bana moto bozwa idete. Okoyoka na passe motema. Ils sont sans cœur. Muso hôtel oui mais à cause de la kuluna. Sans que tout na même na kosa la renseignement na quartier afandaka mais kota la ka elongi na kota la vraiment mon que mutaza il n'est pas normal. Comment un humain moto azana bo moto ndakisangai Kongomani boye on a dit valeur ya vie ya moto na ko wela moto azana batu na wele li na ko isaye pour okanga kaka moto et ça les makate na mboka bande ko botu na makamele ga mboka musuba isabino et c'est ce que le chef de l'état ali ko lutter makambo esengeli sila nani akosunga mokonza boko makambo esila eza biso apandisa ngo photo sala yango
ko dénoncer makambo ko relayer message ya mokonzi mboka ko relayer vision vision mokonzi mboka na yango pour makambo nyonso wana yango nde to ali ko dénoncer l'émission mboka wana et c'est ça la mission même de l'émission mboka wana ko zo makambo ta mokonzi ali ko lutter na yango to relayer yango ko talisa yango bato wana que cher policier tata mokonzi alingi boyete botika population binope bozana par ya osala. Comme je l'ai dit, ma communauté d'assainissement, le lenge moko, au moni moto ma bébé là. Ba faux policier, bobé là. Au moni ba pratique ma bé, batama, zuila biso image, o ezomoni sa ne longi. Ndeko, ngai de nazao. O tite ngai vidéo au policier, au sala ba vire, au sala ba bêtise. Ndeko, une semaine se trouve à Okangaye. Nako tia ba énergie nyonso pour la komona ba autorité, ba Okangaye. Et comme tango to dénoncer batouana. Allô, Ndeko Bengi biso wapi? Allô? Oui, na ministre na batirelo moko le biawa. Téléphone est ça kama kelele Ndeko na ngai. Okolo ngatumé la télévision pe. Voilà. Très bien. Tokuta na lobby na 21h juste. Le baiser émission souka ya semaine, émission ça le makadi lundi au vendredi, le lenge boyebi. Donc émission souka ya semaine et cause à la lobby et cause à la benda bika parce que tokolobe la dossier moi et belé donc aux angate lobby na 21h juste tokolobe moi dossier belé cause angate so cause na crédité ozwa kaka na téléphone na yo obeti okoti Facebook obeti bo moko media okomona chaîne na biso net bo ngongo mutu aza na crédité mutu aza na courante ba olanda biso na page Facebook na biso ya chaîne bazolanda biso na ngonga oyo. Donc bande korangai c'est très important. Alors na komi na suka pona lelo tous appelle à suka oyo. Alors Ndeko Bengi biso wapi? Oui, Ndeko Bengi biso wapi? Ouais, Dabe Ali Bengi Pino na komi na Ngaliema. Tozolanda yo tata. Papa makambo uchuko yebisa biso pona bato bazokanga loto ezaka ba policier te na ba Jean wana ba petio na ba tchatcha na ba coin na ba FARDC o ya côté ya ka oh ba FARDC ni kolonyoso chaque butu chaque moi toana arrêter mais bazokanga ba mioto na ndenge moko ya kosakana te oh ba FARDC pe FARDC ba FARDC kutu bazoya kokanga kaka na ba arma na maboko nzambi wane papa toana souffrance moko oya kosakana te soki bolobeli biso te toyebi te mais yango moninga na lobela bino bolobela biso. Merci Ndeko na ngai. Merci. Très bien. Alors, messieurs les VPM de l'intérieur et sécurité, tata mokambi atali sécurité, bon na makambo. Oui, sans blague, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Quelqu'un qui se réveille comme ça, atiki mosele seigneur la salle ya malonga, a commis si cop na ye moto. Mais ces gens-là que vous interpellez bana moto ne sont pas des étrangers. Tous les makasi wana bosana ka okanga ba na moto bokanga ba étranger ba nyoko na ba congolais na ba magasin na bango wana boki kanga bango interpeller ces étrangers qui font souffrir nos frères et sœurs botika bana moto bokanga moto ya sali dérapage a sali mabe bokangiye mais ce n'est pas dû que tout le monde moi na moto aleka boy cop na bino atena boy arrêté ils arrêté et zimbala moko aller au foot amende ah ezalaka bongo vraiment est-ce que atabino moto za mitia na place à moi na moto na yo nani faire des autres policiers oza mwana moto bakango bongo osepia nango est-ce que tambolaka bongo ata bino moko et puis mbongo apesa bino ya poche na bino ata kutu ata donc cop na bino kongo cop na bino bobi ona muki na tongo tiki bana keluka mbongo nini bana moto mbongo bana mituka mbongo okanga ba innocent. Ce n'est pas comme ça que le Congo doit fonctionner. Yango moni tata mokonzi ya sécurité mboka VPM intérieur a lancé opération. Pour notre sécurité, respectons la loi et les règles du pays. Mutaroto sango eza batonios
ba FARDC, ba militaire, ba policier, biso nyonso peuple civil nan, biso banso tozali na siami beko. Biso banso na siami beko. Au Congo, comment va te la mouki boye, nana tche bango, o ba agent de transport. Ah, agent de transport, azo oué la moto. O a yebi ata pris na yangote, mais azo parvenir ko quoi il s'envoie quoi na nenge no swalingi, le kon a yebi ata pris ya moto. Bandeko, s'il vous plaît, il est temps que les choses changent dans ces pays. Les premiers citoyens, Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, Ali Kobunda Bwana Tata Batunzambe na ngai mwana Etienne Tshisekedi. Mais ba policier bo sunga Mokonzi ko. Alors, boyo kangai. Et comme temps, Tata Mokonzi, o atali Mokonzi ba policier liboso, c'est le ministre intérieur et sécurité. Pesa mot d'ordre. Bana Mboka, so ba moni policier aye na loyenga kangi moto na lokuta et que bateme waza wana bakangaye. Ba memaye, ba nyate fimbo et pas ba kaunzi. Na miso ba civil était aye. Pour comprendre que Aza Monguna, parce qu'il a combattre vision, il y a Fachi, a combattre vision des peuples d'abord. Bango ba lingi les peuples d'abord, ba lingi, ba nyoko la peuple, pour peuple aïe na Mokonzi Mboka. D'abord, je vous ai toujours dit que libosa Mokonzi Mboka, ba ke ba civil wana bozo nyoko la bazana valeur koleka parce que si les présidents et à cause ba civil wana, policier vote raté, militaire vote raté, et monsieur Siliao. To kouteli le bina 21 juste. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Bah policiers, je vous dois beaucoup. Vous savez combien je parle de vous. Et ali ko senga na ba konzi o bali bongo, botala makambo etali ba tenu ya ba policier. Likambo na ko fa la on sala une mission spéciale semaine prochaine. Ba tenu ba policier et monanaka. Il fait seulement combien de fois par an to yeba yango. Et kendaka wapi? Est-ce que bazwa kayango? Parce que na zwa eko eza na ba policier ba somba ba teni bango moko. Eza normal de te. Peuple a pesra misolo pour ba somba teni ba policier. Peuple a somba ba teni ba policier na ye pour ba za la propre. Alors pour mbongo ba teni ba policier ki ndaka wapi? Lobi na 21h avec le même plaisir to continuer émission na lingi ba policier mboka na ngai, na lingi ba militaire mboka na ngai, mapinga Kongoma na lingi bino mingi. Baïbasa la moussala na koye ba prérogative na bango. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui arrêtez des motos, yo faire des comment au kanga moto banda journée. Yo policier no so comment au kanga moto, ba PCRT mais akangi moto. Et puis on pas ba mbongo wa futa bino bo pesa ngo po ani. On a droite. Lobi na 21h bomba énergie na bomba pe énergie na ngai bande wazo benga biso toujours watina WhatsApp na normal bolimbi sangai to kuta na lobi bomba ba crédit bomba ba connexion pour lobby et ko zalo pesi mboa boy pour to koloba. Que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. L'enfance passe, la jeunesse prend sa place, la vieillesse la remplace et la mort les efface. La vie terrestre est courte, le jugement de Dieu est une réalité. Tu n'as pas tout le temps sur la terre. Et surtout, comme ils sont humbles, liwa et banaka mokolote et banaka ngongate tangote. Zala humble na vie na onde konangai. Liwa et mema ba patron, liwa et mema ba tambongo koleka. Etike na bango atango ngate bali atambongo na bango ya suka etike na bango atango te zala humble na vie na onde konangai mokolo liwe ekuta yo yebite nzoto yo eza fololo apamba eza putulu ba okota ngona morgue ekozala na même couleur te ozomona lopo eza na makila mais tango makile okata na kotambola na nzoto et changer couleur alors onde konangai zala humble na vie tata mokonzi ministre député eza kombo ba député ba kufa na omona te. Ba ministre bakufa na omona te même en fonction ngana mona na tangeli ba kombo oyi bato na bakufa en pleine fonction ya mandat na bango zala humble na vie na yo nyonso mokiliza vanité sala malamu kanisa malamu pelo malamu pambate batambongo bazana passer na bango pe ba bola bazana lobi na bango ya malamu na vie mbangu pema tambola malembe yo mokote et longo na nzambe pour Bible lobby avec Dieu nous ferons des exploits et lui là c'est Dieu écrasera nos ennemis.
Si tu marches avec Dieu, tu n'auras pas le temps, il y a Kobundato, il y a la prière de combat. Si tu marches avec Dieu, tu combats avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu ne sauras même pas faire les combats parce que Dieu écrasera lui-même tes ennemis. Voilà, un de la vie, tambo na kubanga nzambe, tambo elongo na nzambe, okolonga. Ata lelote, tout coq qui chante aujourd'hui fit neuf. Oui, ce sont nos sabetra kelelo a utana lik. T'écoutez ni lobby. Ya rolobeza ebele. Merci à Merveille Katumba pour le Moussala Kitoko. Merveille Katumba Katumbalo. Merci Yena Zagina réalisation. Pour Boyoka son andako. Dans la 5 image Ache Ezaïe. Héros dans l'ombre. A fait un anniversaire naïe. Azalaki ne awa. Ah, vraiment. Ba maman mkolowana ba. Bazalaki te. Alors, a fait un moko. Na moi Ningi Zalaka. Merci à toi Merveille Katumba pour le Moussala Kitoko. Les grands réals. Fier de toi pour le travail que tu fais. Nabomoko Télévision, Namboko Anani, tu es exceptionnel, Merveille Katumba, Kongomana Lingio Mingi, Papé Siombote. Alors ne zappez pas, vous allez suivre tout de suite un autre programme qui vient après l'émission Mboko Anani. Je pense que c'est le magazine d'information Info Direct avec mon estimé frère Ndeko, Claude Mavinga, que j'aime beaucoup. Pour l'Anda Magazine après Ngaï, il y a information. Pour la Koyeba, Makamusu Yamboka. Alors pour Ngaï, Lobia, à 21h. Au revoir. Ici les gens vraiment toujours souffrir dans le cas c'est ça bien c'est bambo quand on te faut ça qui va député on va pas lier va pas on peut pas défendre des sur ma camp. Bon, problème ya courant et dans la catene en boka to sali un mois pour ya kaka kabutu et que na 5 heures to sur la catene mais bazo mais la biso facture. L'état a zo contre la biso mbongo na ko barame et ya téléphone ah na bengi bino ka pona yeso bino ke biso di sensu awa direct ko bukana. De là ya beta ya moke. Et ça c'est là ko bukana donc si tu vas mouler bandi. Le moyen c'est là pour les peser.